Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moça dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko Yambo. Représentant de Mini Congo, le grand chef coutumier de Soukou, la province ya Kwilu Kwangu. Nangonga ete tozoko keni na mbilinga na mboka na biso République du Congo. Biso bankumu to banfumu bakolo mabele o biso nyonso boko niata eza biso. Esenga kete biso to kota na pe na ndako na biso ya bokoko to solola entre nous les chefs traditionnels parce que tu vois Kinshasa ils allaient entrer ya Bandundu et Bakongo. Donc tango libérateur Laurent Désiré Kabila a ko libérer Mboka Congo alikaka nzela ya Bandundu. Parce que esenga ki ete na niveau ya Bandundu na Kwilu Kwangu biso bamfumu ya mboka wana to sangana to solola pona koluka kimia na kati ya mabele na biso ndeti na ona kendaki kolakisa bango mukanda oyo Moïse ya biso ba chef coutumier Joseph Kabila Kabange asinyaki koloba ete azongisi mabele na biso na kati ya gestion na biso ba chef coutumier. Donc le pouvoir oyo belge ya botolaka biso ba chef coutumier apesa ki na mburamatari et maintenant Joseph Kabila Kabange azui yango azongisa le biete libala ya l'état na ba chef coutumier kabwani ba chef coutumier bo traiter ba problème na bino ndenge bo bandaka ko traiter utakala biso pe to traiter ndenge to bandaka ko traiter utakala. C'est pour cela pour na biso zalaki esengo makasi ya ete ngai etake roi na kende kobenga tous les groupements na ngai na pesa bango sango wana. Omo Kolomoye bouti bongo kopona mwana mboka Emmanuel Ramazani Shadari lokola dauphin ya mokambi wa ekolo Joseph Kabila. Likanisi wana bozwaki yango ndengeni. Likanisi wana euti epai ya papa ya démocratie ya République démocratique du Congo Joseph Kabila. Biso tango nyonso tolekaka na etandoike na bino toyebisaka bino ete le président que tozali na ye Joseph Kabila Kabange tokoyeba ye après. Cela veut dire to bandaki koyeba nini to bandaki koloba na peuple congolais que tozali na moto moko o nzambe atini na kati ya mokili na biso ayaki ndepo alongola Congo na kati ya pasi. Veut dire alongola Congo na kati ya distraction. Tozwa rai ya malamu pote tokele na kokumba mboka. Do likanisi wana euti ni gauche, euti ni droite, euti pas ya moto oyo a prometa kibino que je vais respecter la constitution du Congo. Donc oyo auti koloba na bino comme na ebisaka na bino chaque fois que biso ajokaka association des amis de Joseph Kabila Kabange. Tolanda vision Kabila Kabange parce que toyebi ete azali solo moto lokutate. Azali solo oyo alingi peuple congolais à vivre na liberté. Azali solo oyo alingaki peuple congolais à mibengate. Azali peuple ya fier. Ndenge alobaka na bino que nous sommes pas n'importe quel peuple. Donc c'est lui, papa ya FCC, fondateur ya FCC, yende alobi ete azui kitina ya ebonga apese pa Emmanuel Shadari. Pourquoi? Parce que Emmanuel Shadari azali parmi les politiciens oyo a travaillé et puis a marqué misala na ye pembeni ya tata mokonzi ya mboka. C'est pour cela tata mokonzi ya mboka alobi ete ndenge Congo ezali mboka ya démocratie, République démocratique du Congo. Il faut na pesa liboko epai na ye comme ça ye andongwana na balokuta ya bato bazokende koteka Congo epai mindele et biso ba chef coutumier et puis tout la bango baya sus koteka Congo. Ya solo mwana mboka bongo pona yo bayi babandai kukanisa ete tata mokambi wa ekolo akotikala na ebonga ya ye lokola mokambi wa ekolo pona yo mokolo malelo bakoki koloba maloba nini? Non, pona nga ezali ke mokonzi ya mboka alakisi na bino ete il est vrai citoyen congolais. Il est vrai citoyen congolais même mindele oboko kima pa na bango mokonzi ya mboka bimisi bango bazoba. Même les faux politiciens congolais, on va copier ma fausse information, on va copier ma fausse rumeur et pas à bateau. Les lots mon konzamboka la kisibino était azali vrai congolais. Donc na kolobana bango était il faut to linga Congo. Soki biso to sungi Congo te moto muso ko sunga Congo azali te.
et ka biso ba congolais. Donc veut dire à partir de maintenant bande konyon so ba iba opposition, bande konyon so ba combattant, bande konyon so ba kota na kati ya ba distraction, ya ba kuluna, ya politique, tout ça en cravate, ba stopper, ba ya mena to sangana, to bongisa mboka Congo avec notre futur président de la République Emmanuel Shadari, ou yazali moponami, ya notre ami Joseph Kabila Kabange. Mboka na biso Congo nde tozui pas ya kobongisa Congo. Donc à partir d'aujourd'hui madame, même vous zala fier était aux alliés congolais lobby yope koki koyela yo. Donc tous mboka Congo batwana ba stopper koko sa peuple congolais bazong sa peuple congolais na vérité au Joseph Kabila ala kisi bangolelo. Matondo mingi mwana mboka Fabrice tokozonga na yo sima ya mwa tango pote toyeba ko babongo basango e tulengilaki po ya bana mboka omokolo malelo. Matondo mingi tozongi pa ya yo mwana mboka Fabrice Zombi oyo zali mukambi ya Manchester Fabrice Zombi. Ozongi ozali lokola mukambi ya Ajo Kaka. Bongo koyebisa biso lelo bobimisi tata mokambi ya ekolo aponi mwana mboka Ramazani Shadari lokola mokitani wa yeto pe dauphin oyo asengeli kotia libaya otango ya maponomi. Bongo yebisa biso bangonga nyonso oyo bolekisaki mokolo moye tata mokambi ya ekolo abimisi mwana mboka Ramazani Shadari atiki bakombo nyonso ye masanga politiki ebongisaki po ya ye. On a bino bomoni ete Ramazani Shadari a koki na musala mona penza. Madame, est-ce que tu peux me dire si vous avez le nom de ceux qui bozali na ba kombo ya bato ba pesa ki président boye yango? Ba kombo ndakisa na kopesa mwana mboka Matata Ponyo. Yo zala ki tango ba pesa ki kombo Matata Ponyo. Ba kombo ye masanga politique. Ça c'est les rumeurs. Matata Ponyo azali moto ya PPRD, Shadari azali moto ya PPRD. Ça c'est les rumeurs. Alors c'est pour cela que Congo to komanda kotambola kana rumeur te. Faut to tika ba rumeur. Donc ce n'est pas ça, ce n'est pas les cons. Oyo basolo to solo kina kingakati. C'était même pas comme ça. Donc c'était que FCC Sangani et Sika Moko katikati ya mokonzi ya mboka batuni makanisi ya mokonzi ya mboka pesi makanisi na ye et biso pe bayi politique basangani bazui décision na décision wana tango mokonzi apesi oya ye candidat ou apesi oya ye dauphin apesi na ba valeur na ye et tout le monde a accordé yango. C'est pour cela moni ebimi na kati ya poisa. Donc soki moto moko na kati ya FCC azalaki mécontent na yango elinga ko bimate tongaki to bombango parce que Kabila azali moto ya démocratie. Donc Kabila azali dictateur te, Kabila imposaka te, Kabila oyo nyonso alobaka yango asalela. Maloba ya suka koki koloba pona mwana mboka. Maloba ya suka ezali ete biso tozali les amis de Joseph Kabila Kabange. Donc cela veut dire tout ce que oyo Kabila Joseph Kabila Kabange papa ya démocratie ya République démocratique du Congo oyo ye abimisi na monoko na ye yango na biso tokosala. Donc awa boye tokomi kobongisa suko manduki na biso po tokende na maponomi. Veut dire tous moi mboka Shadari to poussa ye liboso était à sala oyo mission Joseph Kabila Kabange a teki pour la reconstruction ya Congo il pour na ko valoriser peuple congolais. Donc bino pe na kana bino wana mususu o esika bozali botika lokuta lelo esili mariage ya lokuta na peuple congolais lelo esili. Donc boya to bunda totala nane moto ya suka oyo alibitra kotombola loboko. Mais botika peuple congolais na lokuta ya pamba. Et en plus merci na yo papa ya démocratie ya République démocratique du Congo Joseph Kabila Kabange ndenge olakisi na face ya monde était ozali solo fils ya Laurent Désiré Kabila oyo ayaki pona kolongola peuple congolais na kati ya boumbu nzambe azala na yo bakoko bazala na yo mama Olive mama na biso esiko ozali tondimi solo ete mama Olive osimbaki ya biso ami Joseph Kabila Kabange na ba conseil na ba prière na nyonso famille beauté ya Joseph Kabila Kabange nyonso nous sommes avec vous jusqu'à la fin. Merci. Matondo mingi mwana mboka Fabrice ezaki bongo esengo po ya biso ko yo bande ko balandi tala epa yesuki basango lokota lingala ya mokolo moye. Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba information de mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya